te balandi nyonso ya lolaka ya papa Simon Kimbangu. DJE ya mbula nyonso libota oyo tobengi na lopoto ete famille de relégués kimbangistes pe na bandeko na biso ya Angola na Bafleuve bamataka na Yerusalemi pona ko immortaliser ba esprit ya bankoko na biso oyo nyonso banyokwama pe bakufa pona likambo ya papa Simon Kimbangu. Na yango tokolanda nanu maloba ya tata Mfumalongo nde tokozongela bino. Fête na biso kamo nyonso za koleka na ba message bazali kopesa biso na matei ezali malamu po ekolisa kondima na biso c'est bien. Toyeba kete biso loposo mwindu makambu eza na maboko na biso. Yo mwana tata Simon Kimbangu yebaka musala oyo bakoko bandimaka atango tozali biso nde tokosalela ngo makasi po toteya mokili. Les trois Congo soki totali malamu ndenge batata baza koloba na biso tozali bapaya te na likambo ya tata Simon Kimbangu. Awa na RDC eza na bato bakangamaka, na Angola bato bakangamaka mpona likambo ya tata Simon Kimbangu. Congo Brazza bato bakangamaka mpona likambo ya tata Simon Kimbangu. Ngolo bake mopaya azali te. Likambo eza na maboko ya yo mutu mwindu. Likambo eza na makolo na biso. Trois Congo tote ya Afrique mokili mobimba. Yango boyoka kinzembo na sengaki. Nzembo mususu elobi tovandi kimia mpona kozela bino. Kasi toumela te. Bafleuve Angola e banankole. Esengo otokomona kuna. Tovandi kimia. Tozali kozela. Condition tolobi eumela te. Tovandi kimia. Pamba te makambo ezali na maboko na biso loposo mwindu. Tozo koyeba te, tozo kososola te. Soki makambo ezali koumela biso moko. Bapapa bazali prêt. Bakata likambo. Yempe mokili mobima bapesa ye eza na maboko na ye. Ye tata Molimo Santo. Mondele to moto mwindu. Me tozonga na esika na biso ya liboso. Suka tozonga. Toza place na biso ya liboso. Touti bongo kolanda maloba ya papa Mfumalongo kasi intervenant na biso ya liboso ezali bongo papa Mavakala Vicente ye azali divisionnaire na département ya presse et information kimbangiste na mboka ya Angola. Papa Vicente mbote nayo. Mbote papa journaliste. Ya solo touti kolanda bongo message ya papa Mokonzi Bule na kati ya temple. Alobi ke na Angola pe batu bakangamaki. Est-ce que batu o bakangamaki na Angola? Tango koto ba libéré kuna nde babandi to kuna nde bandaki ou bien Brazzaville mute bandaki tracasserie nanu kombo yankolo Yesu batu balingaki yango te soko tangi koma yankolo Yesu babomio. Est-ce que ezalaki pe bongo na Angola to ndeni? Bon, je crois na question tuni koloba penza ke bandaki na Angola to na RDC to na Brazza ekozala penza Brit po histoire ya Angola to histoire ya Brazza kokangama bankole na yebi penza te me tokolobela na Angola mboka oyo biso tovandi esika to yebi mwa muke ya histoire par rapport ndenge ba mikolo balakisaki biso. Donc na Angola bankole batu bakangamaki na komba tata Simon Kimbangu bazali. Mais soki tozongi sima komona ke makambango ebandi lelo te ebandi kala. Po après conférence de Berlin tango mondele basali conférence bayaki ko voter likanisi ya comment diviser l'Afrique. Et loko oyo salaki ke ba diviser Afrique bango ka mutu bayebi yango biso to yebite. Mais to comprendre que ezalaki pona et loko moko ya motuya oyo koyaki na Afrique ndenge tozolo bela likambo ya Nzambe. Après conférence de Berlin nde to yego mona colonisation et bandi. Mais avant 1800 tozomona ke ba 1400 inde
bacolon belge bacolon portugais. Donc wana avant mama Kimpavita. Wana avant mama Kimpavita tango tozoloba mama Kimpavita, donc justement tozoko se rappeler ba 1500 1600. Donc tango baye nde baye na esprit yako coloniser batu mwindu. Mais likambo ya tata Simon Kimbangu o bakangamaki na kombo tata Simon Kimbangu oyo biso toyebi to oyo toyekoli ezali ke omona ke batu babandi avant 1600 mais ba préciser za mingi ba 1600 po toyekomona histoire ya mama Ndona Mafuta, mama oyo azalaki mama ya roi bakundaki bomoi Rwanda. Bon wana tozomona roi Ntotila akondaki mama na ye vivant de Ntotila na objectif ni oyo akundelaki mama na ye vivant parce que awa tozoloba likambo ya tracasserie ya papa Simon Kimbangu. Est-ce que ye azalaki victime to ndenge ni passé na ba 1000 wana ozoloba 1600 papa Simon Kimbangu nanu te? Bon azalaki victime po kombo ya papa Simon Kimbangu to batu koyeba papa Simon Kimbangu ayibanaki avant même kobotama na ye ndenge ezalaki histoire ya nkolo Yesu ke mobikisi akoya. Donc papa Simon Kimbangu pe eyebanaki po batu mwindu tellement que esclavagisme lekaki bandai kolelepa ya Nzambe et na ba prophétie Nzamba prometaki bango ke mobikisi akoya mutakoya kobikisa bino. Et avant botama déjà ba révélation ezalaki ya kombo na ye Kimbangu. Comment soki mutu abeli to mutu mama boti mwana za morne bakobondela après kobondela na suka ya libondeli Kimbangu fula mwana erona Kimbangu na botamite tangu mundele ayeko comprendre loko wana nde bayaki ko décréter ke mutu moko takoki ko sambela Nzambe mususu soki Jésus Christ. Donc epana bango bamona ki yango ezalaki comme ndeti fétiche ki banzambe ya bakoko wana nyonso ezaki ndoki e balakisaki roi ke nyonso na bosala ezaki ndoki nde baki ko roi bayaki ko kotisa ye esprit wana epa ya voilà après baptême tango ba baptiser roi po baptême eza lavage ya zone moko ya cerveau donc ozalaki na monde mususu koti na monde mususu donc balongoli na monde oyo azalaki ya Nzambe mpungu tulendo bakoti na monde ya Jésus Christ oya bango Jésus oya bango voilà po tango ba missionnaire ba en Afrique selon maloba ya roi Albert Ier ayebisaki bango ke bokene na Afrique bolakisa bango Nzambe te po bayebi Nzambe déjà donc bo convaincre bango boteya bango Nzambe oya biso donc na sens wana tangu bandimi likambo wana roi ndimi ko bokozwa baptême nde baye ko convaincre roi ke mutu moko te sima na yo akoki kosambela kombo mususu roi ekopesa mibeko ke mutu akozwa na kombo ya Kimbangu donc bakoboma ye eye ko tombe ke mama na ye ayeko kweya na piège wana po mama alobaki ke te biso foto continuer Nzamba bakoko nde como posso dizer le bango tena portugais ben dizer que foi decretado uma lei que ninguém pode orar outro Deus senão se for Jesus Cristo e portanto a mãe do rei na tango wana pona batu mususu esunga bandeko mama ya roi ayeko sambela Nzambe mpungu batu bayoki basongi ti bakei kofunda bakangie tango bakangie baye na eti epa ya roi ke non tala mama na yo asalibu mundela lui tala mama oyo eloko asali abiaza mama na ngai tututu me moya la autre mais ate pesa la ki décret loi ndenge to zalaka loi décret présidentiel ezalaki déjà voté et roi monaki ndenge ni na koboma mama na ye donc isalaki pasi ayaki ko organiser fête à l'occasion ya anniversaire ya mama nde abongisaki place na Mbanza Kongo tango babongisi place batimuli libulu batie banzete bazui dra ya léopard to vunga batie bazui kitya kibokonzi batie on nde roi convidar mama na ye ke mama yaka ovana a invité mama na ye aya mama na ye voilà donc mama ye avandi tango mama bandi ko ya po avanda mama talabi mwana na ngai po azalaki déjà na bonzambe po bazalaki ba prophète. Voilà pour mingi basala ka confusion papa Simon Kimbangu prophète papa Simon Kimbangu aza prophète te batu nde mutu basala ka prophète voilà donc Nzambe azosala na ba prophète voilà ba mama wana bazalaki siko soki papa Simon Kimbangu aza prophète alors Nzambe ni nani ba mosiko balobaka babenga mutu nyo sabenga ke prophète yenda luka soki Nzambe za nani voilà tozonga na sujet donc mama akamwa kabi mwana ngana bombio 9 mwana libumu na sala yo mabete mais yo pona masengenia ya bamindele ondimi parami matar imaginons fajmal yebaka ke eloko oyo elingaki ezala ya biso awa mais ekozala na biso pasi bokolandela yango musika wana avant mama Kimpavita donc déjà ba annoncer yango de tango bamoni ke koboma déjà koti mama wana tango ya vandi nde adindi na libulu ali bazongisi mabele ali roi ekoloba bino nyonso bomoni po ezalaki en public bomoni kutu soki mama na ngai nasali ye boye ebongo mutu mususu yango balobaka ke Ntotila wazika ngwani kimoyo
na banzo zolanda donc bakundaki bomoi ali et soki nga na kundi mama na ngai bongo bino batu mususu et continue aki tito ko mona ba 1600 et quelques mama qui mpavita abimi tango abimi les mêmes processus kaka ya likamba kote ya tata nzambe soki yolobi kaka kombo wana batu bazokangama poso ko lobi komba kimbangu babomio bo lobi komba kimbangu bakangiyo donc ba victime to ba première nkole soki tokoki koloba donc eza ba mama mafuta wana po bakufa ki na komba kimbangu et azalaki ye moko te po continuité azalaki ndesiko mama kimpavita ndaye ko bimisa eloko ngo penda boy o mokili mobimba bayibi ke mama kimpavita batumbaye bomo ipona likamba tata simo kimbangu mais avant mama kimpavita eza na batu oyo bakufa ki pona likamba tata simo kimbangu donc bien que komba pamba kana ba période wana okoyi koloba ngote même kuto sali sambra oloba to nzambia mpungu tulendo donc faut ken mais follow ba Jésus Christ yango moni ba mangoma mingi tozo critiquer te mais lelo bazolo ba ke celle qui donne la vie c'est Jésus Christ donc soko lobi komba Jésus te ozana bomo yete or avant Jésus avant que kombo na bango ba yana ngo batu bande ko sambela nzambe papa uti ko loba makambe bankole kuna na kanso landi message na point oyo alobeli surtout a beti sete mingi batu bazonga na nzela ba oyo babunga ki bazonga tanke kimbangiste bon likambo tokoloba tanke kimbangiste soki papa aza ko insister to azoloba batu bazonga donc eza na batu babunga po tango bazoloba ke mutu zonga de ce que uta ki place moko boy po mutu oya uta ki place était jamais bakoloba na zonga wapi donc papa Simo Kimbangu azoyebisa batu bazonga o babunga banani mutu na mutu amiyebi po mutu azane na kimbangizme o asimbaka bolingo mibeko misala bakoyebisa ete azonga de muto bakoloba azonga ezaka ka mutu oyo yemo kwa yebike no abunga e nini salaka na batu baza tenti donc ndeti tembe batu bazo tia tembe na nzambe e to yebike batebele babunga to moni yango lelo batu mususu bauti ba ma igreja mususu oyo babima bazongi baye awa na nkamba donc yo oyo zolanda biso na tango oyo oye omiyebi na yo po mutu nyosa zaka na source ezana musicien moko boye a explikaka likambo moko alobi ke papa oyo aboti yo azalaka na tozo exemple na Gombe Matadi soki anniversaire ya papa ekoki bolingo salisele feti boko salisele feti wapi ekozala kaka isika oyo papa azalaka mais comment yo papa azali na mboka boye mais yo zo salisa papa anniversaire na mboka mususu donc linko lobaki soki yo mibengaka mutu mwindo za na source eza na sika moko uta tozonga na source ndenge baloba na ikongo vana twa dilo wiki twa sisile nkutu ngango donc esika otolela ki miele ndeto bungisa ki maele biso nyonso tozonga na tata Simo Kimbangu azopona te po ba msuba sala confusion ke ate abenka bakimbangiste nzamba azali pona mokili mobimba na ba mindele kutu bon omoni batu mususu balobi oh epana biso zaka mobeko na temple siffle beta kate mbunde beta kate mais tango nzambe to mutu moko ya likolo soka komi place même bachaki mobeko to lobaka ke nzela moko eza route barre mais président soka komi wana mobeko wane kwei donc tata Simo Kimbangu aza ko chapeauter likolo ya nyonso pona ko lakisa ke ya za nzambe et abengsi batu nyonso topesi courage na batu oyo baye oyo bazaki bayoki po papa lobi na ba non kimbangiste papa benga kibango parabenji ya ba oyo baye mais ba oyo bazoko cha tembe tata na mama natanga noe pesa laika bo je crois auto ko kolobaka yango. Merci beaucoup papa Vicente makambo eza na maboko na biso bala muto bongisa ya mbaloyo mutu nyonso asepela papa balobi bolingo mibeko pe misala ya ngonde ekolongisa biso papa Guy Pelekiaka wa mona moya azali professeur assistant na école de formation biblique touti kolanda message ya papa Mfumwalongo na Angola bakangama Brazzaville bakangama awa pe bakangama soki totali malamu penza likambo o biso tozana ngo lelo ezalaki nano epa na biso te ezalaki nano kuna epa bayuda elongwaki ndenge nini na Israeli ya kala po etransiter par Mbanza Congo e Mbanza Congo elongwe lisusu kuna eye epa na biso awa nini esalemaki bambeba ezalaki to neni. Merci papa journaliste ndenge papa mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu kianganya lobaka soko lobili kambo ya sika oloba pe ya kala makambo nyonso ebandaki na libumu to tango mwasi ya Isaac azalaki na mokumba parce que mokumba wana esalaka ye tellement pasi et tata Nzambe aliyebisi Isaac ete na kati ya libumu ya mwasi na yo mabota mibale ezali kowelelana
emonanaki ntango bana mibale babotami oyo abimaki liboso mutu mwindu Esau nde alandamaki na leki na ye Yakobo oyo abotamaki kasi asimbaki lokolo ya yaya na ye ndeti mpona kopekisa ye abima liboso baweleli nzela ya kobima nde makambo ebandelaki wana ekowelela wana esukaki kaka na kosimba te kasi ayaka lisusu kobotola ye kibokulutu na ye na ndenge ayaka la suka kobotola ye babenediction nyonso Yakobo ye wana nde oyo ayaki kobengama na kombo ya Israel to Israel oyo ekomi mboka munene lelo yango wana oyo balobaka ke libota ya nkolo Yesu ye nde aye kopesa elaka ntango azali kobenir bana na ye mwana na ye ya mine ezalaki Yuda alobi bokonzi Yuda azali lokola lion eke bokonzi oyo epesameli ye ekotikala kolongwa te ti mokolo nango akoya mais condition ezalaki eke batosa ye donc soki totangi yango na mokanda ya Genèse 49 obandi na verset 8 na 10 nde okomona soki obandi na ebandeli Israël azobenir bana na ye nyonso me na 8 à 10 nde ozomona esika azobenir Juda mpona koyebisa ye ete Shilo akobotama na bakitani na yo nde parmi bapromese ya liboso ya Mesia mais promesse mpe ezali soki tozongi kuna na ebandeli ntango Adam na Eve basumukaki me wana eza vraiment ezoconcerne sujet na biso te e condition ezalaki eke batosa ye etango Mesia mwana na Nzambe abotami basakoli ya solo balakaka boyei na ye Moïse alobela yango Ezaïe alobela yango Malachi alobela yango me mutu asuka ayeko likambo yeko lata nzoto oyo aki kokokisa kolakisa yango te likambo yango oyo toyoka nde ezalaki Jean-Baptiste nde mutu alakisaki ete wi elaka nyonso to yeyo Mesia mwana na Nzambe ntango abotamaki na libota kasi bato bandimaki ye te pamba te bayebaki mama na ye bayebaki tata na ye bayebaki bamama kulutu donc Elisabeth mama leki Salomé c'était une famille oyo bato bamonaki ndenge azalelaki epe abanda kosala na ye azalaki charpentier e na miso ya bato bakoka kondima te ete likambo yango oyo elakamelaka bango yango wana e batosaki ete yango wana ye moko lokola mokolo ya bokonzi négligence bon basalaki kozanga kondimela ye ete ye wana oyo alakemelaki bango nde ayaki koloba likambo ekomami na Matthieu 21:43 bokonzi oyo epesamelaka bino elongwe pa na bino eke na libota mosusu nzoka nde mabota ezalaki kaka mibale ndenge tobandaki na ebandeli na libumu ya Rebeka bana babandaki kowelana na kati elikambo oyo ye Jacob azwaki ayibaki yango parce que ezalaki esika na ye te baba Yuda mwana ya kulutu nde mapesa melaka toyebi yango eza Esau ye wana nde alingamaki epai ya tata na ye donc ye nde asingalaki azwa benediction wana mais azwaki yango te parce que bayibaki etango ye Yakobo ayibi apesi elaka eke batosa Mesia mokolo bokonzi aye batosi ete nde alongoli libota wana na libumu oyo libota oyo ya Jacob e azongisi yango na mutu mwindu parce que Esau azalaki mutu mwindu Sau eza lokola mutu tanga azoloba sediau tata na ye sedia mono tata na ngai Esau tata na ye donc Esau azalaki ndenge moko na tata oyo ya ye donc toloba ete donc toloba Esau eza nom moko ya Kikongo eza na Kikongo donc eza na Sau sediame okay. Sediame tata na ngai sediau Sau azalaki ndenge moko na tata na ye po tata na ye mpe azalaki ndenge moko na Abraham nde likabo yango ezongaki epai na biso banani bayindo plus précisément awa na Afrique donc soki likambo wana elongwaki kuna ezalaki mpona négligence yango moni bapromese oyo eza lokwa na Esaïe 19 Israël akomaki na 3e position Esaïe 19 à 25 et Égyptien akomi na position ya liboso parce que Mesia mobikisi atalisaki elongi na ye na Afrique plus précisément na Afrique centrale etant likambo yango ye omona na bato mpe babanda kosakola yango kalakala oyo bamonelaka yango mpe pasi bazali bakufaka ndakisa bamama koko mafuta asakolaka mpe likambo wana eyokama elingamaka mpe te mais
moto oyo aye kopesela yango nzela apeseli yango na baprécision koleka nde mama Kimpavita. Parce que donc toloba mama Kimpavita na Jean-Baptiste on dirait que presque même rôle, bien que papa Simon Kimbangu aye obotama na sima ya mikolo, mais mama Kimpavita aye kopesa na baprécision ya esika nini esengeleki ezalela. Azalaki mpe na mwana oyo na mokongo oyo ntango batumbi ye mwana ale, mais avant kufa eza likamsu bato bayebaka te. Mama Kimpavita avant kufa apesaka elaka na libota oyo ya ye aisi bango ya solonga na okufa, me bino bolongwa awa bokende kuna na ngambu ya mobango parce que likambu wana ekutela bino kuna likambu yango pe salamaka famille wana balongwaka épargnaka famille na ye na malédiction wana épargnaka famille na ye balongwaka na ngambu boye bakendaka pe na ngambu mususu e na libota oyo ekendaka na ngambu mususu eyaka nde esika pe oye kobimela mama Kinzembo, mama Louise na mama ndenge babotama bango wana baboti tata Simon Kimbangu. Donc likambo oyo yaki nango ekokisala mingi pe kaka na nzela oyo ya ye bato mingi bayebi yango te awutaki na ngambu wana. Donc nde likambo ewutaki kuna eyaki awa parce que kuna pe négligence mama Kimpavita nde mta alobaki yango bokolandela yango bokosala boye toyebi bandeko na biso bauta Kimbele bato bayebi na nkamba bayaka makolo vimbi balongaka kuna na makolo ti bakokomaka. Donc ndenge kaka yala kaka yango ndenge pe salamelaka likambo yango eyaki pa na biso lelo eboti mbuma ya solo likambo yango eboti mbuma. Papa Kiaka touti kolanda ete mama Mafuta ndenge uti kotanga aza parmi ba première victime na kotanga komba papa Simon Kimbangu. Est-ce que na tangu ya nkolo Yesu ba tracasserie wana pe ezalaki bien ebandika ka juste na tangu papa Simon Kimbangu puisque batu bakufi bazotumba bango bazopendre bango. Alors est-ce que souffrance wana nyonso tu na ba tracasserie wana nyonso tu ebandika ka juste na période ya papa Simon Kimbangu to na tangu ya nkolo Yesu pe ezalaka nango isango oyo ya nkolo Yesu tangu yaki ba Yuda deja bayebaka ete Mesia mwana na Nzamba obotama. Mais ezalaka likambo ya kochola ezalaka likambo ya konégliger potangu Jean-Baptiste yambo tanga bandi koteya azosakola bato mususu bajo kanisa ye liboma bajo moni lokola tina te. Mais tangu likambo emonanaki ete ye yo mukolo babatisaki kolo Yesu mungongo eyokani likolo molimo mosanta kiti sous forme ya colombe ezate kaza colombe ma kiti sous forme ya colombe et mungongo eyokani likolo. En place wana déjà tomonaka manifestation ya Trinité parce que kolo Yesu azalaki wana molimo mosanta kiti sous forme ya colombe et mungongo ya tate lobi wana tracasserie zana te pa ya bato bazoko tanga komba nkolo Yesu. Mais ezaki nanu Mesia bazeli kaka Mesia kobota ma Mesia ba msu bazwaka pe ba disposition parce que koma maka omoni tozwa ndakisa tangu baye ba mage ba uti na Gaspard, Melchior na Balthazar ba utaki msu uti na Perse, msu uti na Mésopotamie na Balthazar utaka na Éthiopie. Bango tangu baye bakomi banda kolanda étoile tangu bakomi na Bethlehem na ndako ya mokonzi Hérode atuni est-ce que likambo ngoza siko bya mite e komama utakala ke Messi mokonzi ya ba Yuda obota etango ba vérifier mikanda bakuti yango promesse ayite passe eko banande wana tangu ba eketa botami Hérode apesaki ordre ba boma bana wana déjà nanu kutu kolo Yesu sango azala no mwana kaka boye déjà batu bandi ja kokufa batu bakufa ebele ti abani ministère na ye na âge à 30 ans et après ye batu bakufi ba continuer ki kokufa ti na l'an 325 nde ba ego reconnaître ete kolo Yesu azali Messie ya mwana na Nzambe. Ce qui totali bien papa Simon Kimbangu batu bandi kokufa avant abima boina mokili avant alata nzoto oyo biso to yebi parce que tata Simon Kimbangu na contre oyo ya royaume Congo lelo eza pona conférence de Berlin de tokomi na ba Congo misato mais avant 1885 tozalaki kaka na Congo et na Congo awa nyonso babandaki kobelela l'esprit Kimbangu donc azalaki esprit puissance oyo bango awa bakoko na biso bayebaka ete Nzambe na biso ye wana bandaki kosambela ye ko invoquer ye etango baye ba coloniser mundela ye na likambo na ye babatisi mo komi kozwa esika balingaki ba étouffer e bato nyonso babandaki koluka ba recourir na bokoko po mundele ya comme seki bokoko wana lokola bondoki eza biloko ya mabe ndenge moko na ba église presque nyonso edite soit disant ba église des réveils bazo boakisa bokoko po eza bondoki donc bazo continuer na même
philosophie oyo ba colonisateur bayaka nango bazo yinisa biso bakambo ya biso po bazwa oyo ya bango eza esika e bato nyonso banaye komeka kozongisa kombo ya molimo oyo biso tobandaki kobelela nzambe oyo ya biso nzambe ya pungu basibisaki bapene ndenge moko na koko mafuta donc ye mpe aboyaki kolanda nzela wana e akufaka babomaki ye parceke aboyaki kolanda nzela oyo ya mopaya yaki na yango mais mama Kimpavita sikoyo elataki nzoto parce que apesaki ba précision yende mutalakisaki ndenge nini molimo oyo biso ndo belela eolata nzoto yende tanga koya aoya ko mettre fin na makambo oyo bino bozosala biso lelo. Donc mama Kimpavita alatisaki yenda alakisaki ete wi tobondelaka kimbangu fula mwana sekwi kimbangu salabu mwana ozwi solution mais kimbangu sikoyo aolata nzoto akobotama mais ekozala na ngambu ya mobango parce que kuna négligence ezalaki eyene a kaka na royaume Congo mais a changeango esika changeango contraire. Merci beaucoup, Papa Guy. Donc, ceux qui te l'ont dit bien, ceux qui transitent et salemi mingi pour la négligence. Ezali pour la négligence, parce que même si vous zongi na Esau na Jacob, ezali likambo ya négligence. Esau ya monaki, ngana zana nga kulute bongo, bokulute kosala nga nini. Azwana yo likola biloka kolia. Donc, négligence, esala ki a perdre sikane ya yambo. Négligence et sali na bayuda ba reconnaître en kolo Yesu Messia oyo à laquelle baki bangote mais toya ko comprendre nini papa lo bakana muto ya simbisi na mukolo eloko ka aleki parce que muto ba simbisi bango ba simbisaka bango ko simbisa ezaka eloko ya muyibi Yakobo ayibaka eloko wana abotolaka yango na makasi eloko cop entre mama na mwana nzoke pesa melaka yete yango moni ye moko tanga zo bénir bana na ye alobi Messia akoya Shilo soki botosi ye bokonzwane kotika pa na bino libela ayebaka e bango batosaki ete yango wana loko ezaki nango pe ya cop akokisi kaka oyo ezaki basimbisaki efale zonga yango koleso ya bibo konzo wana oyo epesamelaki bino ezongi epa ya mokolo na yango parce que ayebaki ete ezalaka likambo oyo bazwaka yango na nzela ya moyibi ayibaka yango donc ezongi et négligence wana esali econtinue mais heureusement différence bien que lelo bato mosusu bazo continuer ko négliger mais babatika parce que négligence oyo wana elongolisaki likambo wana eke esika mosusu lelo oyo tata Simoki Mbangu alataki nzoto abotami na 1887 alati nzoto abotami na 1918 alati nzoto abotami na 1951 donc oyo bazo négliger bango nde siko bakokende mais likambo wana ekokende lisusu te po ye alateli yango nzoto po etikala libela na esika ya ebandeli esika oyo likambo wana eutaki donc ba négligence siko nde bango bakokende mais likambo yoke lisusu te po misisa na yango deja emonani endako etongami likolo ya mabanga. Voilà, Papa Guy, na 1 minute, to uti kolanda choral moko uti ko yemba wana, bambunde beti, basifle beti, batu bamituni na banda kumeo juste choral asikato nini. Na kati ya temple na biso, makelele wana eyoka na kate. Mais bapesi bango nzela bayemba ndenge bango bakoyembelaka interprétation noza nini toyebi ete tozali na lingomba ya tata Molimo Mosantu likambo ezalaka na ntango na yango babi biso tokotambolisa mokili na ndenge ya sika ya tata Simoki Mbangu e mokolo mobeko toyebi ete na tempelo makelele ekoyokanaka te me papa azalaka soki aza na likambo ya koloba abina pesi nzela bopesa réponse et topesaka réponse soki atuni mutuna e ye nde mokolo mobeko ye tanga pesi nzela na likambo ya yebi likambo nini ebatami na nsima na yango biso toza wana kaka po tondima iyo pamba te papa apesaki invitation na bankole nyonso même oyo baza banon kimbangiste
mais bakoko na bango bakangamaki bamonaki mpasi mpona likambo ya tata Simon Kimbangu e lelo oyo bandeko baya oyo baye barépondre na invitation ya papa tata azali tata ya bato nyonso apesi bango nzela po ete bango mpe bakumisa parce que soko olandi na nzembo wana bazoloba na landi na nzembo bazolakisa ndeni tata Simon Kimbangu amonaki mpasi epuis atikaki likambo na ye na bana e bana donc message déjà eleki me nzambe ayebi esika azomema biso nde toyebi ete tokotambusa mokili na lolenge ya sika oyo ya tata Simon Kimbangu ntango papa apeseli likambo nzela yo nani soki oza satana te po telemela yango. Merci beaucoup. Yo nani soki oza satana te po telemela yango. Négligence nde esali malgré tout ezalaki programme ya tata nzambe mais po elongwa eya ko se retrouver awa na nkamba ezalaki plus négligence. Bato bazokufa intervention eza te, bato bazokunda bango bomoi intervention eza te, tata nzambe azokosilika. Non respect aussi ya baye bazokotindela biso nde transit wana esalemi mingi. Nkolo Yesu aye kuna na bayuda bayambi yete barespecte yete alongoli yango eke na mbanza Kongo kuna kombo ya pamba ya papa Simon Kimbangu ezokotangama intervention ya baye bazokobomama ezate elongwe eye awa na kamba. Alors négligence nde yango tata mokonzi abule azokolobaka na biso tango nyonso to ete totika négligence ekokute biso cher pe tokoperdre oyo tata nzambe atia kati na biso. Tokozwa pe bongo papa Alexis Muntwandombe ye azali metteur en scène akomeka mpe kopesa biso éclairage concernant chorale oyo euti koyemba na kati ya temple. Totiki bino bolanda nano loyembo oyo pe tokokontinue nsima. Sikona papa Alexis Kazadi Muntwandombe azali metteur en scène, membre ya GGK et puis conseiller Nagaki. Nazali metteur en scène, réalisateur na GTK et conseiller général ya Gaki. Tulandi banzembo oyo ezaki na rythme ya église kimbangiste te mais ebeti na kati ya temple. Baye bazaki na kati ya temple bayebaki ete lingomba mosusu eza na kati. Mais ba o balandaki na ba radio bakamwaki ba comprendre te mais wana banani bauti wapi ya solo na motuna otuni ngai eza kitoko mingi e kamushi batu ya libanda même ya kati bamusu babeti mabaku et surtout que ba siffler beti pe na kati ya temple ba monda oui ya solo ba siffler betami ezaki likamushi biso zaka bato limemia penza civilisé. Alors papa yangi na bandeko ba mingi ke nazana bana na ngai bazana no mosika baza bisika mosusu soki siffler beti bakoya oza kaka ebandeli. Papa Simon Kimbangu Kiangani a démonstration que azana bana wana bangoyo. Cela dit papa Simon Kimbangu Kiangani depuis dimanche okuna azako loba nzela mibale bifurcation okena nzela oyo soki omoni za yango te zongela place obungelaki okendela nzela oyo ekomema yoti na lobiko. Tant pe baye à répéter. Cela veut dire bana wana tant bakuti ndenge miso saka programme bakuti saka programme moko na kati ya temple ya limemia etanga. Bon, c'est que bana oyo babunga bangoyo baye na baritme oyo bakendaki na yango nzoka awa tata molio mosanto sa pesi programme mosusu kati na ndako nzambe babete la kabu toki ko condamner bango te mais tango to bakovanda na biso elongo bako to baritme oyo bauti kozwa na libanda baritme yango asingaki nzembo na bana bayo babungi nzela na makambo ya mokili eza ebele ba style ba zuizu na mokili sikotango bakozonga bakokuta oyo molio mosanto asi apesi programme ya sika ya limemia devant Dieu comment est-ce que bavandelaka ndeni bayembelaka alors bakoyeba ke oui tobungaki nzela bakotika na malembe ba style wana bakota na style oyo ya sika nouvelle civilisation.
mais na kati ya temple ba surveillant bazalaki pourquoi pas pardon ba protocole pourquoi pas ba kendaki ko yebisa bango non omoni biso awa tokendelaka bongo te il faut boyembela boye il faut bosaila boye il faut bokendele boye mais batiki bango kaka na rythme na bango wana il faut batika bango parce que ebaye na libyangami ya ye mei tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kianga ni molio mosantu comme abengi bana na ye o bazalaka na ba chambre mususu bandako mususu ba ye botika bango ndenge bazali parce que papa ngenda disait ça soki muto aye ya libanda asengi bino masangana bo pesa mela mais si mana matei nde akoya ko comprendre awa baza batamibeko alors comme bayaki na libyanga mi officiel tata mokonzi abule protocole même surveillance so basalaki yango erreur bakoki ko simba bango te batika basalela ndenge basalela kapo un jour bako se corriger biso kuna na Congo Brazzaville na tango kaka tata Simon Kimbangu bandi musala na ye ba missionnaire se doit batindaki batata matuba bayaki awa na Paul Yuvudi po ete baya kotala makambo tata Simon Kimbangu soko eza ya solo na tango bayaki awa bango balobaki na ye awa na nkamba bayawa na nkamba baye balobi na ye simba elama na ye mais tala makambo nini akosala tango asimba elama na ye tata Simon Kimbangu alobi mutasimbi ngai yepe ayeba tina te mitala tango bazongaki bapesi compte rendu alobi likambo wana ke tango na simba elama na ye tata Simon Kimbangu alobi moto asimbi ngai alors bango balobi molimo santo oyo totangaka na Bible asi akiti balobi na tata matuba kobimisa sekre wana te ba Paul Yuvudi alobi ke non ezali makambo lukuta ti tata matuba alobi non oyo eza ya bleu loba eza ya bleu oyo eza ya rouge loba eza ya rouge na solo wana lobaki ifale babengana ye na tango babengani ye boyo nyonso tu bazalaki na nsima tata matuba balandi ye bake na ngombi babandi kosambela na kombo ya tata Simon Kimbangu na l'église ya Jésus Christ batongi lingomba bango batiki kaka wana te bamoni ke pa ya tata matuba bato bakomaki ebele batindi sika sikoyo bake komona commandant na tango wana bacommandant bazalaki bamindele bamilitaire bakobenga bango bambulumbulu bachadien parce que omoni Congo Brazzaville ezalaki mboko français bakonzaki donc Brazzaville ndezalaki capitale de la France libre même si les Français bazwaki indépendance baganyaki la guerre c'est grâce na bango donc yango wana na tango batindi bake kofunde pai ya commandant Cervelle alors ye atindi bambulumbulu bake kokanga tata matuba donc ezalaki déjà awa tata Kimbangu asi akangami donc tata matuba tata Mampuya Jacob azali famille ya tata matuba mwanankazi na ye papa Bagonda Jean papa Kimbembe papa Philippe Nkunku papa Nsomi David pamba te Nsomi David abotami na boko ye mutu azalaki le plus jeune papa Makumbu Gabriel papa Nkunku donc bambuta nyonso tu wana bakangamaki babetaki bango bamemi bango na boko poste batata tangu tata Nsomi azaka loba likambo oyo azako lela alobi bakamati ye mutu batie likolo ya mesa oyo bamenuisier bakamati si bazako pasola bongo bazako tuna bino bokotika obie bokotika te bango balobaki tokotika te babetaka bango mingi bakamati bango batindi bango na Kinkala basali 15 jours balonga na Kinkala bakesi kasiko na Brazzaville nde batata matuba bakendeki na Tchad na Berberati na Centrafrique bakende kosala baboloko kuna na tango bazongi likaka pe likambo tata Simon Kimbangu ale bakangi bango lisusu babeti bango basi batikalaki na bana pasi donc tango tata azala koloba bango otala aza kolela tata David Nsomi tata na ngai okomona komanda ale
alingi alia mbila bamatisi mutu na likolo ya mbila mpo akata mbila ale balobi ale botia maboko boye il faut boyamba kiaji kangaji babeka ngo nini na régime ya mbila wana boyamba yango ekwena na mabele te botala nanu na basende wana donc bamonaki pasi na Congo Brazzaville yango wana révision wana bazako babandila ngona kisasa parce que moteur ni Tata Simoki Mbangu alors na 37 000 familles balobaki awa kakate tina Congo Brazzaville pe type na Angola. Papa Mokonzi Abule a insisté mingi na bankole surtout ba oyo ba lâcher musala oyo batata na bango ba kufela. Alors yo tant que metteur en scène pasi wana osala yango déjà na ba scène belé nini ko koloba na batu wana. Oui, pona bankole oui peut-être nkole oyo koko ya nkole ya centrale qui passe na terre mais koko na ye tata na yo ya centrale qui passe wana mais ba beta ka leçon c'est pas ya bana comme babungi nzela batiki likambo oyo même ba ya kité na nkamba et sika bazali il faut ba ya parce que objectif o bango ba koko batata ba mona ki passe ezali pour moto mwindo azonga na place na ye siko oya monaka esika to uti esika to kumpe esika to zoko kende alobi tangu etikali moke to lingi to zongisa moto mwindo na place na ye bonyo so babunga bozonga siko ya kolala pongiti ti wapi aya baya bonyo so bazonga sima bankole surtout bankole bola moka bokanisa pasi wa koko na bino wa mona batata na bino wa mona magibi na ba jeune lelo biloko apamba na kimbango kolala kolamuka tango no apesa ki bongo eske nzambe ko bebisa mokili bato ebele boy mais ezalaki kaka ngonga moke pa siffle ebetaki bato balelaki na mpela ya noa yango tozoteya tokolakisa surtout biso date ya le 2 juillet tosalela yango programme makasi po tolobaka biso ankole toyebani te bakoko bakufi pamba batata bamama bakufi pamba tozwaka eloko te mais oyo mabombami ndenge yango ezali biso toyebi yango te tokoyeba yango peut-être na ntango wana kososola koyeba ke tosalaki mabe nzoka ezali boye tozokende kaka mais papa Alexis bato baza na posa bamona bavivre bavi na bango échanger alors mingi soki batiki lingomba batiki ko raisonner pasi ya bakoko na bango bakoti koti na bisika mosusu po pasi eleki et mingi pe kati na bango tozoloba mais soki papa Simoki Mbangu aza nzambe pona nini tozo souffrir ne sika wana tozo na ntanke mondimi nanu nzambe même alati nzoto oyo a respectaka bonzambe na ye akoki kosote ba étape te tobe tosambelaka notre père qui est aux cieux bokonzi na yo eya na mokili est-ce que koyaka lelo ayebi tosambelaka biso apesi biso devoir tosambelaka totambola na kati ya bolingo mibeko misala seke nde baprincipe oyo apesi biso yango nde ekolongisa biso ntango bokonzi wana ekoya ekose manifeste esi eya nango ekose manifeste mais soki esi manifeste yo oza na kati ya bolingo mibeko misala te okokota te na ndako alani na nkembo wana donc eza lokola mwana akoti école mbala moko te akozwa diplôme il faut abanda première maternelle troisième première primaire titi niolo babongo bon tout justement bon cela veut dire bon oui au combien de première primaire maman va pêcher au diplôme mais la raté il faut tout les cas ba étape alobaki bien bis ba Israël batambolaki kolongo na Égypte ba Israël batambolaki mais bis na génération na bis to kotambola te ils ont les bis sur place na molimo toye bayango ne na binzambe asotaka ba étape te il faut to subir makambo nyonso oyo ye alobaka tozali bana ya bilaka lobi bien moto mwindo za mwana ya bilaka il faut tozongisa yo na première position siko zalaki yete papa Simon Kimbangu na lobi yango même papa Kimbangu alobaki yango même bamvola misato balobaki yango c'est que tozo vivre kati na bilaka siko problème biso tozo kobosa na eza oyo papa Simon Kimbangu na banza sanda et lo kwanto yeba to salango recherche to ko comprendre facilement alobaki tango akendeki soki le 10 wana septembre asimbaki mutu aye bato atuni pas ne simbi mutu ayebisi bango nkola ayebisi ngai boye mikolo miza koya bana oya biso bana oto boti bakoyokela susu baboti te bakosala maladie pe makasi ndenge na ndenge ekoya mais basengeli yango bolimbisi te po papa Simon Kimbangu azonge pa yankolo basolola susu babongisa siko makambo papa lobaki si yango oyo te
bakolona bamaladi oyo kutu ezanga bakombo bana bazoyekela papa tika opekisa botika wena bino eza ntango na bino biso eza ntango na biso ata jipe ya mokuse ata soki nini atia babiloko ya matoi mwana mobali na matoi opekisi ye non papa bino atika biso omoni eza makambo papa Simon seke prophétie wana il faut esalema mais oyo alobaki ke il faut esalema c'est qu'ayebi pe suka ezali yango papa Simon kianga nazoloba ke bokeba na balanya mabe bokeba na kokota bizali makambo mabe parce que si fait tango kobeta il faut écouter biso na position ya bolingo mibeko bisala na kasi na répondre tous dans la patience pressé pas si l'équipe balobaka kaka tout ça tout le monde mokolo ezali. Merci beaucoup mokolo ezali touti bugongo kozala na papa Alexis boyokaki pe papa Guy Pelekiaka wa monamo azali professeur assistant na école de formation biblique to landi pe papa Vicente Mavakala ndenge a commenté na message ya papa Mokonjabule bino nyonso tu o bopesaki biso matoi na bino po boyoka biso totondi bino botondi tokutani pe toyokani susu na mbala ya sima. Merci.